yo liyo bango te ngobila bani makamuna esilicité Julien ngo kota mambo ngoko kango yo ngolo bani ngo to ba FCC ka bi Jatini ngobila abandi makamuna ya 60 millions na kimuta asilisi yango te yo ngo kota makambo ngoko kango bakanga mu pepe na mabongo te batoka kama ina kiyungu na bato ba biso partout dans le monde comprendre que considère mai mamuso za busolo fo ba busolo ba partout dans le monde busolo za ke chiba la lobaki que notre travailler na kabila te talo la baiser ba congolais jidama nanga na chiba na baiser 60 millions dans mon busolo yo yebi histoire 60 millions chez Bissou Télévision chaîne Oyo Kokani na yo chez Bissou Télévision la chaîne qui vous ressemble. Chez Bissou Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Kinshasa, République démocratique du Congo, pas si ça la rabiso na motema, kaka soki doro mona mboka o eda ko se développer te. Yango za la préoccupation na biso, mais soki pe moto abandi ko bunda quand même ko sala quelque chose sango eningana kaka. Lelo yo ba député ba rosenga ba batsela bango $2000 na ba emolima na bango. Ba bosani policier oyo asala la garde. Ba bosani enseignant oyo apesa ka bato maeli. Ba bosani ba médecin oyo bazali ko batela biso na bokono. Lelo yo na yambi mwana mboka Julien Botalatala. Oyo masoloni ntobeta na ye. Todo mona mona mboka dali ko evre na makambo ya fondation na ye. Todo mona ye pe mingi pembeni ya ba politiciens. C'est la question qu'on se pose. Et puis opinion publique, yango ba benga yibiso balobi non. Yoko bozalaga mandaté par le peuple pour na koluka toujours à la recherche ya ba vérité. Yambela biso ye pop tout na biso mituna oyo ezali préoccupation ya peuple. Mais yambo ete to banda na pesi na mona mboka mbote na yo. Mbote Jambo Moyo Losako. Bonjour, bonsoir. Yves Luamba. Nazawa rapona yo. Message d'abord na bandeko nyoso bada na minitso bado tala biso partout dans le monde entier. Merci beaucoup pour s'abonner à la chaîne Nabino massivement et si vous avez des informations en temps réel et puis na CPI makasi parce que Yves Luamba Zara les journalistes qui affrontent la réalité sur le terrain. Avant d'akatega qui avant diga bato ça ba analyse ya sujet moko boye ya bato ayebi bango ta na tuna ba question ebité à la niveau même information na source en tout cas ba fleur rebelle na yo merci beaucoup na bino pende bozui di bako ya otala les combattants de la presse congolaise botala tala lelo nazawana Boni Moussala ngolu sur ngolu grâce sur grâce ezokende très bien tout le monde a une initiative à fondation tamboladeur fondation otambola malamu ndenge de total film à Jésus le testament Jésus atikela biso ka testament Jésus zaika à mot du prochain to linga et puis na yebi ke makomi ebisi biso ke moto a defisaka babola wa kabela babola ezalo wazo defisa nzambe ezalo wate ma defisa nzambe et puis na angle msuna le barake bola mo za domaine nanga ça dit que na linga vraiment ko partager na bayo baza faible na le bité nga za fort na pela bato balekinga pona ko talisa bolingo ya nzambe puis on talisa mode de vie nanga et puis ndenge babaka musapi moko sikola kelongité ba fort baza pour ba supporter ba faible donc c'est ça boni UDPS UDPS ils ont se comporté na préféré au mon fils Mukoko na préféré au mon Jean-Marc Abundo azana problème kuna o faire ba problème ya mapangu ndenge balobaka ko soma mapangu na divagation na ngomo na secrétaire général Augustin Kabuya na ngomo na ba Rémi Massamba na ngomo na naibike au mona bango nyonso donc UDPS eko se comporter ndenge za ko se comporter nde biso toyebaki na tango ya bokonzi ancien président Joseph Kabila Kabange UDPS tous avons na mingi ba jipa ba police biso sozo ba lacrymogène pour non ça ba reportage na UDPS soit disant que ancien président Joseph Kabila Kabange né dans d'autres na ba soda mais tala lelo ba jipa ko continuer ba zuki bo continuer mais ça c'est désordre na kati ya permanence ya UDPS au biso sozo wala to mona ba image na ebité ezanini ya mona ebisaki OK ko mona ba imboka ya UDPS Julien Botalatala tala lelo yo kaka tala lelo nengo koloba ngape na koloba no kaka tala lelo yo Julien Botalatala tango biso to doit resala ba reportage na IDPS to mona Julien Botalatala pene toujours ya ba cadre ya IDPS je me rappelle encore Pena Kabuya pene ya président Jean-Marc Kaboun mais lelo yo
na Félix Tshisekedi Félix Tshisekedi lelo yo opinion publique se pose des questions bamona kaka boye pas lelo komi ami ya Fuma Banga Moyo lelo komi ami ya José Makila lelo komi ami ya Jatini Ngobila na habité qui hein aussi ces questions. C'est question. Ok, merci beaucoup. Julien Botalatala Azali, journaliste, à part Fondation Tala Lelo, émission Tala Lelo SOS O, toi assiste à Rabatou, net lobé avec les 16 journée mondiale, il y a Bana Orphelin, il y a Bana Miké. Tous les bon na orphelinat, ça marche, na limité, c'est comme na pas ça journée dans la mobimba. Initiative plus pe la simanamo toujours. C'est-à-dire que dans maman livre. Ngam na olobat. Bodala na ba fondation. Ngam na olobat. Ngam na olobat. Oza libre alors. Ngam na olobat. Oza libre alors. Maman livre soka kindeng les aba initiative pe malamu par rapport à tout le monde qui bandeko na biso ba isho kokopé bazawana place on na zaki lobby place pe azalaki pe wana nga zaki pe déjà avant wana et puis yepé ayako ya wana kusunga bango ezape mabete ngai pe na yako ya wana pe kusunga bango peuple sikero pas de problème nga Julien Botalata na juste journaliste oyoyo ndenge na yamba Papa Wemba plus de 11 fois ndenge na yamba Koffi Olomide ndenge na yamba ba Manda Chante ndenge na yamba ba mission nyonso ti na ba mission ba ko bimasiko nyonso ndenge pe na rosa pe mission bazaki juste kaka ba invité nanga omona nga na miko na Chibala moninga oyo aleki mbongo ya mboka na divagation o alobaka tolingi bakabila tolingi kabila to tolingi ba Rwanda to tolingi tout metala lelo prison après prison tindika chaka liberté provisoire mbala moko présent premier ministre omona nga na Chibala omona nga na secrétaire général ya IDPS Augustin Kabuya ezalaki juste kaka pona musala. Donc il y a partout dans le monde et ça ba émission na ibi que so réalisateur so azali bokomona ba image ezaka kana micro ezate ke na sima nango makambo mususu ezali omona nga ba image nyonso to sala ka donc ezaka ke musala o to sala ka nde musala benga biso ndenge pe na zwaki appel et pas na yo na yebaki ke il faut na le cas parce que émission na yo etala makana dimension moko boy oyo ngala lobaka ba journaliste musu ba pour la me ba on dimate ke yo zo gagner bango ya na bete na yepa na yo tala lelo po benginga tala lelo place au Covid tala lelo juste bango nyonso bazaki ba invité ndenge moko pe kaka na ba Vital Kamerhe ndenge baleka na micro ya tala lelo ndenge moko na ba Félix Tshisekedi ndenge baleka na micro ya tala lelo donc na sima nango eza nango eloko te na sima nango eza kaka ke ndenge olobi ke baimboka balobaki osoana Julien Botalatala le combattant de la presse ndenge ngai pe balobaki basoana Félix Tshisekedi ndenge balekaki na micro ndenge baleka soana Kamerhe ndenge aleka na micro donc bongo na yango normal tango petit solo ya fumu ya banga moyo o na kokoloba Nero Mbungu ba mes condoléances auto kufisa grand frère na ye moniteur to sala misala na biso plutôt linga mwanda ma considération ça pour na lomeya motango sa musala ya malamu yango mtu elakisaka so ba otcha ba place mo to vanda ki bref vice gouverneur à ville ya Kinshasa Nero Mbungu akufela ki ndeko na ye no mona bengisa ki biso ba journaliste nyonso ya presse congolaise et loko sali ki omona ke na brila ki makasi ezali travail abengisa biso nyonso tozalaki ba Charlie Prince tozala banana boduga ba vieux balobaka la réciprocité yo considérer nganga na considérer ka yo presse congolaise ekufelaki to perdaki conseil na biso Evelyne Kamo Lopez yo yebi tango akufelaki parmi ba porte to betaki partout dans le monde ba général Kasongo to betaki ba porte ba répondaki na lombango ba général Kasongo ba général Kanyama tina ba autorité minene nyonso ya mboka na biso oyo yebi ba répondaki na lombango tanga FCC ozo comprendre tanga FCC na ba FCC podo bomba on mboka na bomba nini omoni opinion publique ba olanda yo bana pour sa vérité mais lelo yo bana ko taxer comme journaliste ya FCC pourtant on tanga ba kombo wana ça dit que na bomba nini ça va nous clair ça va nous opinion to kende ba Nero Mbungu voilà to ke ba Jatini Simba Kangobila Kimbuta pa Kasongo te Kimbuta ndé na komagité to comment ne pas Kimbuta te faut ba bosolo abekana comment pas Kimbuta te s'il vous plaît ngaza journaliste là quatre pouvoir mandat Kimbuta sila ki menga silité s'il vous plaît pongam na oloba quand to ça mamno sont la réciprocité to yaki komona nde ba tous ba yedaki biso ba Willy Mushen ko damboka pe ba yedaki ba tutu et ako sala ke tango Nero Mbungu akufelaki
il pas comprendre qui était, il pas comprendre qui biso peut le l'année longo ndia yamba qui biso no jusqu'à tout ça qui na organisation so ça qui na ba mamile là na ba lolo milolo biso nyonso FCC so on tangi to ba FCC voilà yo évangile selon parce que ba la biso ba bible Jean loba selon Matthieu loba selon msunga azalik ba ta biso ba Matthieu le président de la République oh yo ça tout si que la malito ke malé malembe le président de la République oh yo au salaire na IDP souana au sali vous sala na on a IDP souana ba oti ko kufela o na tikale ko mona ota quand on bi famille IDP o même là c'est pas ma case pour la souko zongi mosala au moins mosala ngai ndeko tsanga na lopanga papomba plus de 50 fois mosala ngam te koti singa tina ba présidence mosala ngai OK non on anglo qui nous na kati IDP ya vice gouverneur OK ngi mama mosala te OK ko assister yi donc qui non s'il vous plaît akufelaki na kineno boso ko assister et puis deuxièmement na zo informer ba bota la biso deux caméras comme des na kati ya hôtel de ville na les combattants de la presse congolaise c'est-à-dire so moni ba image wana nyonso wana za ngai parce que na ninga musa kitoko na moni ngo c'est quand même na vice gouverneur ba tout na za mutu na segana Félix na segana Kamere baza batut apart bourgmestre na biso lembo to segana était oyo ando beta lisolo que partout zo beta partout de le monde que akosombe bembe po ba pesa ba pour na coronavirus na segana tout le monde na sekina yo yebisanga siko vice gouverneur akufeli to kenengo na to su ba image to leli to monaki Magloire Kabemba azalaki wana to sagina longo ko bité to sa pena Josensi to sagina longo to salaki batnya to sagina Werason to salaki na ba Blaise Luyeye biso FC7 te on est c'est le yonga na fandi mais on postila na AFDC et la partie oyo eza na kati ya plateforme ya FCC biso no soye bien OK pour soki o sali et que o sali mambe senga faut dembela pe placement so o ra dembeli kuna bon est-ce que okoki ko limiter lelo parce que vous êtes libre FCT dali feloté et là to banga ra dali felo pour kuna dali moto à vie FCC dans les places où il peut bénéficier. Est-ce que on a des places na rolinga on rectifier mouké. FCC dans les places où on a le combattant de la presse congolaise. Les journalistes qui affrontent la réalité sur le terrain. Les journalistes au milieu du village. Place où on a se retrouver pour na kokezo information la source pour na bimisa ba imboka balanda. Exemple, ndeko na biso Feli manoka auti kokufa. Oh yokaki masasi ba beta ki masasa. Je suis le seul où on a na image na ya papa na ya maman na tina résidence. Oh na tikali ko mona ngobila kuna te. Na tiali ko mona même bakonza mboka kuna te so yebisanga so kuna so place na genaki na mbe 60 esika ndeko na biso babetaki masasi ba otambusa lokwa mutala ka boy to mo ba biloko na te metoko mona ka ba jipe ya ba coronavirus ko lekaka partout mutabela ka tifoidi mukebe coronavirus FCC ba na guerre entre bango na bango waso omoni bongo seko na ombre bongo na sima na yo oyo repousser yo so bala roi na la roi bala roi sanga ba action na yebite na beke bula mo domaine ngai yebo za lar yo za combien de mito o ba peka na mutuka ndona moko ka pamba moko ka wana ege big sabatu boni combien l'hôpital ba maman boni ba komona te bala mike na la bébé merveille ana 6 mois en orphelinat ça marche la première ilongue le numéro 1 na Dilondos avant la problème à misu et yo sanga ngwe belete kana Saint Joseph na mituko yo sanga ngwe bele okima ide pespon nga di pesa na ngisa musala nga okenda asute na ndo sa musala okenda asute na fils mukoko okenda na fils mukoko na zala mukoko na chasser na permanence te wana za makam na bango te okenda asute na kenda na mono na permanence kala na zala na permanence voire même 3 jours passés on a na permanence na kenda toujours musala o bateke no tango pe gouverneur Mbadu tanga kufaki nga sa yi musala na pesa ngambon pesa ngambon te kozwa ko na cinquantenaire tito manda ngona pumbo na siège à PPRD tozu image kuna na batete la to si tokena na résidence tokena na pays du peuple na pesa kimbongo musala di po ba bota la biso to za esclave na bango oda mutana RT wana seconde fois tout na bato wana oyoyo balekisaka ba émission ya Brits o bazaka na éthique journalistique te tel que Molière azana kata déontologie te ala mutana a baby sa image wana na ebité a baby sa na tuni yo so oda mutana yo ta motangi on a le bada mutana ya mutana te faut tout na ne bango nde nana ni susu batu na pena yo mwana moka na matanga ya vice gouverneur eza pasi auto représenter ba condoléances na malgré da retard a même ka pesa kina matanga pe ya Gabriel Mulumba ndeko ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo jour anniversaire na ye
Ozalagi. Oui, dans les journées qui font de retard sur le terrain. Mais on a senti la façon. Mais nous avons été communication, laissez-moi vous dire. Communication, oui. Photo, on a modèle tamboli na ba réseaux sociaux et tchè ba spéculation. Surtout mingi par rapport à la carrière laissez-moi vous dire, étant journaliste, ba te belé ba polémiquer sur rien. Photo ou FCC. Oh bah mon on a ba FCC. Bon point ni bobité à Vital Caméra. Vital Caméra na prison. Mais on a une na prison. Okanga photo na prison. Donc on a photo est dans récent. Mais le gars comme ça, besoin de te vendre dans ta place. Est-ce que après awa tu okanga pe photo te? Tu okanga photo te? Façon ya kosalela yango communication wana. Ba photo wana ndenge tamboli na ba. Donc on sentait que biso toza bato mingi à part ba chaîne ça qui ça to ça appelle ba réseaux sociaux. Dans a plus de 5 ans, plus de dans a 81 groupes. Na groupe moko ya WhatsApp. So bat WhatsApp par exemple 80 70 100. C'est ce qu'on a catégorie là que ça question on a tiré photo moko et rotambola ba tunyo sur le moki donc rien que pour l'information. Bon, homme politique din lelo bozane vraiment na bonne relation ma tout le monde. OK, tout le monde. Tout le monde à part Kimbuta ndem na ke funda Kimbuta. Afuta mbongo na ngai ya l'état. 60 millions. Oyo kokolo lobate. Nga kokolo lobate na tikeli yo. Tena biso oyo kokolo lobate. So na ba donner caméra ga liboso na yo alors. Oyo kokolo lobate. On préparer plainte. Oyo kokolo lobate. On préparer plainte. Bien ngote yo kokolo bangote. Tolo fane ko bikaki no te botalata manenga ya malelo na botisa botalata to kene na ndeni. Ah omoni ça. Le ma wote le ma to botalata to kene ndeni. Yo ebite ke no na ngobila pe mambutu mbutu zaki entre bango mibale. Est-ce que yo ko bangote yo na kate pouvoir. Pepe na maboko te. Yo na kate pouvoir yo ko bangote. Pepe na maboko te. Yo liyo bangote. Ngobila bani makamuna esilicité Julien ngo kota mambo. Oko kango. Yo ngolo bani. Ngolo bani FCC ka. Depuis Jatini Ngobila. Abandi makamuna ya 60 millions na kimuta. Asilisi yango te. Yo ngo kota makambo oko kango. Bakanga mu pepe na maboko te. Batoka kama ina giyungu. Na bato ba biso partout dans le monde, on comprend d'ailleurs que considère mai. Mamuso za busolo fo ba busolo ba partout dans le monde. Busolo za ke chiba la lobaki que notre travail na kabila te talo la baiser ba Congo jidama. Nanga na chiba na baiser 60 millions. D'abord busolo yo yebi histoire 60 millions. So so ngana bigelo na osika makasi contre Kimbuta par rapport à mbongo na biso ya l'état. Mbongo na so ba congolais. Mabeza mu pepe comme nini? On déposer plainte ka. Aux informations. Nenge d'abord batali biso ba comprendre déjà place ngana ça. Olingi suni tuna so mususu. Bituna ebele. Baksa mususu. Bituna ebele. Baksa mususu. Yo ngani mna onuba. Na otinda yo to otuna ngai. Mais ngamo ne na. Voilà ka éthique journalistique invité à tout la rater. Oza monopole wana. Amen. Ah oza invité. Amen. Ozo banga. Nazana yo. FCC na yo pa na ngate na yaner na yo. Na oloba na o sans effet na na yé. Ça ça ratanga na ifasike puis na sisi la toboli ndé na sola na tout le monde na ça invité na sala musala partout dans le monde na kota partout. Bon pour nos partenaires bateau balinga ba soutenir yo la bango que za tchana lar pour ko sa ba action na. Non, eza si na bolamo. Eza bolamo za pepele ko le tige almet ba ba ko tombola ngote. Papa Wemba famille na ba ko ndongo na makambo te ka parcelle na yo na. Gouvernement a décidé basomba lopango wana mais mbongo toko yo 700 millions ne au sala vertige ba commission musée national likadisio yo yambe ngone avant bateka lopango papa Wemba ba pesa biso ba preuve ya papa Wemba biso so mona mamina yo nanga na ba otala biso micro na liwa ya papa Wemba dossier funga ma debisanga avant ba komona na histoire oteka lopango papa Wemba yo monte na papa Wemba ko yaki ba otala biso ba mona ki tina niveau est-ce que yo yebi yango te ataka bina filer le lora nde bina filer za artiste jeune talent zo bima po mato ba membongo fa ba mettre ba yebo uti wapi OK osa nini oyena banani muto amataki wana alongwa ji miko ba image za gouvernement congolais peut fungola dossier contre Asalfo organisateur ya soirée wana ele kana ngwata ya mascara nde to mona ba dossier ya mboka na biso ke eleke pesi nango na mpepeke na ngibana ya persi et salem ayo na mama lopango likanisa mabene gouvernement ngacha ko misé national ko to kutuza ko na ko mabava na stade Martina ko kota mambo wana te donc ko to na ko kota mambo wana te sala nde balingi ko to na donc ko kota mambo wana te liwa papa mbati le sala ba tout passe ko boya ko fungola dossier pourquoi
parce que bayebi ke msu Yves ozana sima nango ça va toki makanisi na yo mwana mboka tango ozoloba makambo ya ancien gouverneur ya ville province de Kinshasa obeti masolo ya Jatini Ngobila obeti lisolo ndeko akufaki ozwaki masasi ndeko Feli Manoka azali na Kinshasa azali résidence bongo ezali na Kinshasa OK na commune ya Limete quartier Mumbele avenue Mbe 62 ndeko Feli Manoka nazalaki sur le terrain nazalaki na mama na nazalaki na papa na nde bakolela maintenant on retourne liwa papa wemba tuna be gouverneur to suki wapi pona mort d'homme ya ndeko akufi okite message na pesia. Et toi tu penses que le rôle na solo na yo so ezabo solo funa loba vérité na loba te non tu ebiso ninya ndeko Feli akufia akufi martyr na mutuka ya kechi autu ko zwa ballon na friperie na 9e mairie ako balolo masa se jouer na kati ya mutuka chauffeur ata na bande passante to chango na monde coronavirus eko sila mais pas la biso ata na bande passante so na 11 ezaki 12 na 17 ekomi 15 et bon ba kufi na zone mwana mboka otuna gouverneur te te yo ko lo to lo banoka monoko moko ti ba ta biso ba comprendre place so zali so comprendre toi on a oyo lobi oyo lobi to oyo yebi message nini o ba konzamboka ba pesi na ba dokota biso partout dans le monde baza ba martyr bitumba la bango ya banzoko boso totali yo yebike ba tutu ba biso partout le monde ba yebike so tali côté ya ndeko monsieur Hassan tali côté ya gouverneur o comprendre que ezana ba makambo na bango ezana sima wana na ba yeba kufi wana na côté na yalo boso comprendre si on a réalité à makambo moto peli batakufi même bazali ba passager même ba bazali na kati ya place wana message nini o ba autorité ya ville Kinshasa ba pesi o we sansu na kati ya FCC na sima ne rombo ko changer mon non changer nini ngaza journaliste to bongisa mon na ko bongisa nini ngaza journaliste qui affronte les réalités sur le terrain yo mona mamba ba nyos batali yango na ba konzambo batali ndenge ba ota musande kwa mutalaka so nga déjà au couteau na za matricule na mboka te naza le tate obongisi plainte maintenant ko kende ko monda ndeko Feli Manoka o akufela mona ba papa na lela na bango no fils que sukali na tike pa na bango ebo ba konzamboka bayoka ka biso batala ka biso ne baza ba ko comprendre ezate que to ko attaquer ba to tali so partout na ba konzamboka ezaka ke na place on est lembaki mo muke ezaka lo mo ba réponse mo ba remarque tout monde qui papa Molière la sala qui azako sala mo analyse muke basaki na confrère na Israël Mutombo au chef de l'État tanga côté yo tal bato coronavirus alati bagante est-ce que ça m'a bien to lo bayango to ça quatre pouvoir et puis simimbe tout ne moi qui va souffler mutu na simande ba yo ça et puis mère dame na biso été alongo na mère na biso pe ceux qui coroner zali réellement la mboka c'est que to c'est la paix ma Denise Nekero après 14 jours et tout ça doit se comprendre maman gouverneur ba mastana ba lobi ni pour ma déconfinement gombe mona mboka te gouverneur ba masante ba autorité mboka te on a mastana da mabeta te soki lo ba ke na ndenge ke mso to so na ndenge ke ya ndenge mususu mekolo te ke masa za autorité mboka alobi ni pour ma déconfinement a prometaki ba peuple kinois dans 2 3 4 5 jours va ko déconfiner ndé na yebi epi na ndé na solo là na préféré solo on a pegi ça mon frère mon ami Sigaza na PC Mbote le terminateur de la presse il y a chargé il y a image il y a gouverneur à ville à Kinshasa mon ami na PC Mbote pegi ça na préféré solo là parce que biso so ka information so monde to tout na ngobi informer médecine occupation pour na yo te on la ça ça ba kangi o ville o kotati te mais et la préoccupation pour na yo mais yo bien monté que no liboso ça que te minduki bakangi pona minduki monsieur comment que te pour ba réflexionner et bi bango akonzina ba otamba ba to yango na soki na angle wana oyo lobisangi loko o esengele msusu na loba te na préféré côté wana pegi ça nda répondre ngana za wana par rapport information Yves Lwamba alingaki sala action moko boya sa descente libulo bukani kuna na manzengele Yves tanga okende tala moninga na statut Yves ngamba mo pe na check crédit na pona zanga crédité côté wana connexion kanga maratelo ba charge tona moninga Yves nga kita ngape moko papa même moto na tiki mutuka moto na ye pona zwaka image peki ça ndeni te mambo kuna confirmer ne yote babi ka ba jour auto comme na biso na fin du mois te
nga pene na fane na rozela na tala ndenge bakonza mboka bakoloba comme ça tout ça musala ngande zalaka nomination ya ba PCA ba nouveau mandataire to komoma vraiment na suka oyamba yango ndeni en tout cas la mona ngango normal José Makila PCA non et ça l'actualité laissez-moi vous dire babi karaye moko sénateur karaye moko député karaye moko tout il est au PCA en tout cas place on a vraiment président de la République azana mambebele fo atala ebele na épée azana mambebele fo ça neti azana mambebele fo ça neti TV zangongati tangata sek TV zangonga tangata sek moi ba sabso sinigurate azana mambebele fo ça merci OK to comme la mission la souka mona mboka fa bongisa il faut bongisa obo tangata bibale il faut bongisa ngonga TV zangonga merci mon amboka to comme la mission la souka merci lelo ya conclusion to iko retenir nini et pas ya Gilles Botalatala to ko retenir que to on a besoin te ba député ba komuluka ba matisa ba mbongo na bango na divagation ndengo bandaki na sommaire so annonce ba militaire o ba ko souffrir ba kufa pona ekolo ba ozwa mbongo ya mukie na ba hôpital mama yemo réalité kama pa ba pesi mbongo te ayembeli mama yemo et ça mabe yo yebi ngote ke non mama yemo ba docteur ba ngota mwana ba kisi na poche oyo ko lo ba ngote na tikel na ngayo loba na tikel lo o ba retenir ezanini hôpital général ola mama yemo o ba uta banda ya mboka à l'époque ba ozo ba soin awa pa na biso ba konza mboka fo batala yango soto ke kuna na clinique okuta bambulance onyo sona ya kokufa na divagation soto silisi place wana tala ba balabala gouverneur ville Kinshasa pesi ba jeep et pas ba bourgmestre au moment na jeep ya commune tel et que hôtel na liboso hôtel tina dimension ya mituka ya présidence ata yo po fungula micro banda koloba ebiki ba pensa que cerveau osaki théo osaki pratique et pour l'équipe na ba rédaction l'équipe na mambele bele est-ce que bande ko taba ko pesa bango responsabilité mutuka ya PR na 12 ans liboso hôtel yo mona bango na victoire ba roulage bazala soute comme ba policier na yebi yango te carburant likolo ya komata cher ba chauffeur ba kotambola glace likolo nani yebi yango te yango kimayi de pesa na mo yo so to solo lat on a des années ezalaki rythme ezalaki na mando elekaki eza rythme eza siko tokoloba te eloko changer ya te nani naoloba te yo yebi yango te bato baotala biso na victoire tikala une minute pona des annonces na victoire ba vie ba glace etambola toujours likolo climatiseur eza te po anini ba roulage ba policier ba kokota liboko ba wolela ba contact oyi ba accident bona rosalemaka ba biloko biso photo lo bango yo quand tu kutana na tena ba konze to kutana na ba généraux to kutana TV ba otala biso bo mona on esprit critique te eza ba message e komela bango batala yango soki ezalaki batalaka internet te mais mosusu ngai nakotaki ye mosusu na tiata président de république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo miko te yebisa ngai so ezalaki mpo na yango te maloba suka merci beaucoup botali biso partout dans le monde bosabonner na chaîne na bino bosabonner massivement parce que boyebi ke awa na temps réel bozwa nayebi ke eza ya bino les combattants de la presse Julien Botalatala lelo soki bolingi bolanda bainformation mosusu mpe ata na chaîne nanga mpe na tala lelo info boke na tala lelo info ndenge ezalaka toujours merci beaucoup na bakonza mboka na baobosa mosala malamu na baobosa divagation état de joie état de droit OK état de droit Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République ezala bongo état de droit ezala karte pona Vital Kamerhe parce que baimboka bako beta lisolo ke soki Félix nani Vital Kamerhe azala kata prison lekina beta po nyonso non seulement po na mbongo et parfois ba guerre fois des alliés et voyez bana ndenge nini na bato yo yebi fo bakanga bango oyo yebi na ngai na yo soki pe basimbisi bango babengi pe basorana na bango babengi pe bamida na bango nde place au monde état de droit soki ekei bongo te place to comprendre ma ke ne baimboka bakoloba ke ezali barando na bango
merci beaucoup na Botel biso partout dans le monde. Le roi Tozan en mois de juin, joyeux anniversaire na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup na premier citoyen de la ville Ngobila. Merci beaucoup na général Kasongo numéro 1 à la police Mboka na biso. Merci beaucoup na batutu citoyen Mboka pe Willy Mboka Mboka. Confirmer toujours plainte qui mou. Na yo mo yo bien ngote ka ba kongo ba olela kote na mbongo Mboka. Oui, Tozon ka awo. Merci na ba téléspectateurs tozaki na Chile Botalatala. Tobeti na masolo belé. Oh comment de FCC. Oh comment archifo. Tobeti na masolo bogi nenge éclairer biso. Donc c'est la plainte na yo à promettre biso contre Kimbuta. Ezanga mo côté na yope. Na ba imboka ba congolais c'est eza congolais te. Plainte ya mwana mboka parce que tokokende pe na yo. Plaigner tayi. Tokokende pe na yo. Accompagner pour na ba caméra, to so ba image, to la tsala ba téléspectateur. Ata ba boyi ko pesa jour na date. To c'est la kaka. Amen. Ko umela ko pola. On pour la tête au salon. Quand ça on peut s'attendre télé mais au boyka. Dato Merci. Merci beaucoup vraiment.